Bonjour la Chine, bonjour Bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokondi la baronne, bonjour maman Anna Mokondi de London City, bonjour maman Yvette Matondo de Belgique, bonjour Emela Dona de Nantes, bonjour Souzamaba de Nantes, bonjour maman CM 2000, bonjour maman Solange Mpoutou de London City, bonjour maman Odette de London City, bonjour maman Choupette officielle. Ba bonjour na bino nyonso bolimbisa ngai nazosalela bino audio po bolanda nga bien la Chine. La Chine nayebi ke tokomi na état d'urgence. Ça veut dire quoi? Bomoni banzombo babimi. Banzombo babimi. Balobaki ke bakokipe lisu makambo ya Karine te. Tellement ba chaîne ezokotisa su mbongo te. Bakrake. Mais to paniquer te la Chine, to paniquer te mais toko loba. Il s'agit to loba, toko loba. Mais nazo senga bino bo tikaka kotanga ka bakombo na bango bo fula ka bango te. Mais na minute yo video nanga nazo lobelango nazo lobelango Jonas. Ozoluka nini na vie ya Karine? Ozoluka nini na vie ya Karine? Olingi siko na minute yo Karine apekisa yo otanga komono parce que okomi ko dépasser ba limite Jonas zonga sima zala moto Jonas. La Chine boko limbisanga bomoni makambo mama na lobaki Jonas lelo azongiseli mandoki na Karine ezalaka jena bango. Jonas azaka mutu a Karine te. Jonas aza baitilizaka ye azala lokola nyao baloba na ye zala nyao lelo oza bien lobi oza mabe. Don na minute Jonas yo loba na Karine ke nani yango akolinga mwana na ye ya mobali bapesa ngo akendo bala Karine Mokondi na réputation o Karine naza nango. Yo Jonas olingi nini la Chine basala ni ba chauffer Karine na minute otikaka kolobaka kombo ya Karine ozoluka ngo Jonas zonga simazala moto Jonas. La Chine tango koyela yo Jonas bakofinga yo te mais je crois que décision kozala olobelaka su Karine te parce que ozo dépasser ba limite. O dépasser ba limite Jonas. Oza na bandeko ya basi, oza na bayaya basi. Yo olobaka na Karine, oloba na Karine nanango mamani na kolinga mwana ya mobala kobala Karine Mokondi. Yo parce que yo bala yo teni mariage na yo parce que Karine Mokondi aza yo aussi oloka via Karine Mokondi ya mwana ozoloba boye. Quelle réputation Karine aza nango? Yo siko yebi ke Karine Mokondi azaka na réputation ya mabe yo Jonas. Yo pona ni osalaka ba analyse na kombo na ye. Papa Xbox omoni makambo na lobaki olekaki na chaîne ya Jonas omoni lelo ndenga abeti bino ba boule abeti bino ba 12. Papa Xbox is désolé mon fils. Bopesaka ye confiance mazalaka mutu mabe. Jonas aza travailler na bato 4. Bazotinda ye rando ezala po bakotisa ba chaîne na bango mbongo. Chaîne wana ezalaka ya Jonas pamba te. Ezalaka chaîne na ye te. Eza mutu ageraka ye. Bato bageraka ye nazoloba na bino. Jonas oza très ndoki, oza méchant, c'est pas gentil. Oyo lobi wana eza bien te Jonas. Wana bosali tout boyokani comme d'habitude boyokani po bokabola tigre noir na Karine. Mais beaucoup ekosimba te boza banzambe te. Boyebi ke Karine nde mutu soki bolobeli ete ba chaîne na bino elo bomoni na lobi na bino batu nyonso babalukelaki Karine baboyaki kolobela Karine evandaki ya moma neti mokili ekufi nzamba bomi bato nyonso. Mais bomoni na minute nzamba lamusi bino bozongi na la page. Soki bolobeli Karine te ba chaîne na bino ekotala matin
yango wana bomoni bozondi importance na ye te siko na miniti oyo ezwi bino nini po bolobela ye bozobalusela ye mandoki parce que chaîne ekauki bozokotisa su revenir na bino na YouTube te il faut siko bolobela ye bofinga ye comme abimisi mobali il faut bolobela ye po chaîne ezonga na page. C'est ça le problème. Mais bokosuka mabe Jonas chaîne na yo Karine akopekisa yo akopekisa olobaka kombo na ye soki ka la Chine ba chauffer Karine total ka soki Karine tozalaka la Chine te yo zalaka ndenge olobeli Karine ke nani yango mama nini ou papa nini akolinga mwana na ya mobali akobala Karine mokonzi na réputation na ya mabe yo olobi boye metoko tala la Chine azobelela la Chine bana mama autorité na boite na yebi ke boko sepela te na vidéo na sali mais c'est trop bozo toucher intimité à mutu c'est trop eza mabe biloko bokomo toucher bino boza na basi boza na mibali Karina pa atanga bakombo na bino te Karina touchaka vie privée na bino te mais comme aza star c'est normal bolobela mais bolobela na ndenge ya propre o bokomi koloba yo Jonas okomi ko dépasser ba limite Jonas o dépasser ba limite bomoni la Chine mama na bolobaki mama na pona nini bamisu nazoloba bamisusu komela kinga ba message toya suzu te bino boza boye bomoni sikonde Jonas abeti 12 te mais abeti 17 Jonas abeti bino 17 abanda oseka bomona koseka na ye wana asekaka la Chine asekaka te bato atanga bakombo na bango asekaka biso la Chine aloba tala bato nde na saka na bango na esprit na bango mais la Chine to benda bilili non to benda bilili yango confiance yango bopesaka bato ka boye Jonas azobeta bino ba 17 tous les jours bomonaka te ba émission nyonso asalaka betaka biso 17 mais bozo comprendre kaka te vraiment bomona siko oyo alobi eleki motuya oyo Jonas alobi a touché mabe la Chine. En tout cas la Chine ngai nazo déclencher tout à l'heure live nasisano maskambo nazo sala vraiment eza mawa pe pasi que ba congolais bazalaka na comportement na bango envers Karine ndenge wana mawa trop mawa boza mitema mabe bomoni bino nyonso bozongi na nzela po boboyaki kolobela Karine mutu nyonso nalobi chaîne nyonso nalongoli te ezala yanga soki bolobeli Karine te bokozwa nini na chaîne na bino bokozwa même so boke na babisika misusu Karine aleki mutu nyonso Karine nde aza grand star penza eya te oyo ya koevante bomoni sikoyo totia so ba miniature na yete bosalaki ba liboke ya nzombo bosalaki ba conférence ya nzombo bomoni bozongi lisu na nzela parce que so botikali kolobela Karine te ba chaîne na bino ekufi bozongela mikolo bozanga imbongo bozongela kotinda su ba code bakomi kolobela bino bao balalaki bamisu basaki ba 8 mois 9 mois to mona bango lisusu te ozima mbongo na oma $20 na yo pesi bafinga Karine yo mutozo perdre Karine azo perdre te Karine azo komaka na succès parce que tango bosalele bo multiplier ba émission wana bo finga ye succès na ye ezo mata bozo comprendre ata mukete botina na Grèce botina na Congo botina na Afrique du Sud botina na wapi na Canada succès ya Karine nde mutezo mata
C'est ça le problème. Bozo comprendre te. Mais la Chine peut bao bazana minoko bazali. Bao peut bae bolo bazali. Moto moko azobanga bino te. Ezate parce que to tiki ko lobela bino nde tozo banga. Tozo banga te parce que bino boza na se ya Karine. Boza ba maboke nzombo. Boza penza ba nzombo. Ba bowayo penza boza ba bowayo. Yango wana la Chine baza suna temps ya ko perdre te, ya ko finga bino, ya ko sala ba 20 émissions pour ba finga ka bino. Non, to boinde. Mais il s'agit ba encadrer bino. Tokota lango. La Chine na suki wana na tout à l'heure na émission na osala direct. Na koyamba chinois moko azana besoin loba. Chinois alobi na nga mama fashion na lembi na okoka sute soki na lobi makambo wana te na kobela liboma. Donc na koyamba ye tout à l'heure la Chine. Voilà, à tout à l'heure, c'est ma fashion de notre officiel. Bye.